Bonjour, bonsoir la famille partout bisika nyonso bozwami na na Amérique, na Europe, na Afrique, en tout cas bambote ya Noela TV ça dépend PR nyonso bokozwa, en tout cas bambote PR nyonso bokozwa vidéo na biso la famille to like, to partager, to aimer, to s'abonner et kosala biso bien bana mama pe ba commentaire na bino pe ezala malamu ba commentaire surtout pona la baronne Karine Mokonzi mama ya Arieta Belao en tout cas bopesa ye ba courage na o nyonso susu alingi abanda kolekisa tozoyeba te babandaka boye na mitema mabe na bango ondire bazalaka bandoki bayaka kaka bongo ondire bato bazalaka posede bayeka mpo na nkombo ya mutu mpo mutu wana azalaka netika mutu ya pasi mutu akolela mpo bango basepela ya tour oyo en tout cas nzambe akutana na bino nzambe amona bino en tout cas kimotema mabe na bino bosilisa yango botika yango bino moko bokobanda yango mpe bokosilisa yango parce que trop c'est trop bozalaki awa Karine Mokonzi wana mbolina wana akobota te akobala te akosala boye te bana mama me nzambe akonfondre bino nzambe pe alakisi ke no aza nzambe asali alongoli oyo nyonso botiaki na nzela na ye nzambe abuki yango me lelo sikoyo nzambe alobi ke non mwana mwasi oyo aleli mingi mwana mwasi oyo baseki ye mingi mwana mwasi oyo acholami mingi sikoyo nazosekisa ata moke mpona nini bolingi te Karine Mokonzi aseka ata moke bacongolaise en tout cas kimotema be oyo bokenda kozwa yango na mboka nini bokende kozwila yango wapi oyo barwandais bazoboma biso oyo barwandais ebongo bino moko bacongolaise soko tokotia bino na place nini bana mama tokoklase bino mulongo nini meme ata demo ye moko ata ndoki ye moko ata satana ye moko akoloba peke non nga kutu mpe naza bien nga kutu ata naliaka ata bamabele na se naza bien me congolais aleki nga susu na kimotema mabe parce que sata ye moko atalaka alobi te kombo akopesa congolais eza te parce que oyo tozomona en tout cas eza eloko mosusu tokozanga kombo akopesa kombo eza te bana mama botika moninga asepela ko botika moninga mpe alakisa mino libanda ko eske d'abord bozoloba nyonso wana bozosala bavideo na bino ya lacon wana eske Karine azotala bino ata kotala ye aza na esengo na ye ye azobina na ye parce que ezali bino bato bolobi eza nzambe moto alobi mpe te bino bato bolobi eza Karine Mokonzi mpe moto aye te na internet na réseau sociaux wana mpo aloba ke ngai nadimi belao aboyi nga ngai nadimi belao tozosolola te ngai nadimi belao toza na kati ya baproblème alobi yango même pas mais bino moko boto bofandi bozwi bakiti na bino bozwi bakamera bofandi bobandi koloba kaka na nkombo ya moto boyebi teke bopambolaka ye kaka ndenge bolobaka wana boyeba yango te mapamboli na bino ezokende pa ya Karine donc bolamu na bino nyonso ezolata na kati ya Karine yango azopambola banzambe amoni ke te mwana mwasi oyo en tout cas communauté oyo balekisi bazela sikoyo napesa Karine pourquoi pas bana mama bosepani pamboli ya moninga mpona nini te totika ndeke motema mabe totika nde kolandaka vi ya Karine na loupe ye moko moto ayaka nango na réseaux sociaux oui ezali posa na ye ezali choix na ye ndenge ye moko apona ndenge ye moko apona ke vi na ye ezala pwelele moto nyonso ayeba ngo mpe amona ngo ndenge ye alingi ndenge ye amona soki mpe eyindi ebebi bokomona ngo mpe akoyawa akoloba ke nga nadimi belao esili me makambo akofinga nadimi belao ekozala te wana mpe tokotelemela ye akosala ngo te me eloko mabe asali eza nini bana mama azobina na ye bamosusu bakomi aza kolakisa mabele wana libanda azwi yango azosala eza elamba eza sengle alati moto na moto azalaka na ndenge na ye na show na ye eloko alingi asala peut-être mpe ndenge alataki sengle wana mobali na ye moto alingaki ke lata yango parce que je crois pas que sengle wana Karine alataki bongo mobali na ye amonaki yango te amonaki amonaki yango siko bino na mwasi oyo Afrique du Sud olati Karine lokola liputa lokola elamba lokola sous-vêtement nzambe akomona yo mpe akotala yo ata baboyani te ata babalani te
où est le problème, où est les valises, où est le mal. Siko ata aboyi Karine ango, aroya ko zoyo, obia ko zande kona yo. Avant d'abord aye la Karine, est-ce que amona ki yote na Afrique du Sud? Mama mi tu na kape ba question wana pe ozabi yano pe yo moko parce que o lekisi. Olekisi mutu azobetela sete na Karine Mokonzi ana réseaux sociaux apart kaka yo soko lingo yebana mama koyebana ezalaka na ndenge ebele na réseaux sociaux koyebana ezatika ko bana koluyaka wana kaka po obana kolamusaka na bato basi bakufa kaka ke bayaka kaka baba kofika kaka mwana mwasi oyo deja attendre mafinga wana nyonso deja asi abeta yango deja changi alonga yango deja. Donc, ozoke la susu bat pour baya ko tche susu ba ko finga ka ye susu kaka à cause na yo. Donc yo soko na posta di mi là pourquoi o balaki soko bala pe soko balate na yebite wana eza vie privée na yo o bomba me ya Karine oza ko laksa. Baso do bana susu na di mi là yebisa ki ngai na benga ka ye susu na sina bloquer ye na koko zana mwasi ya bongo te mais ezala ya yo moko bomba ngo yo moko. Tant que nanu to yokite na dimbe lawa ye koloba ke ngana Karine na lingi ete tant que Karine Mokonzi pe la baron ma YouTube ya koloba na ye tant que alobite na munoka lobika ke nazali mwasi ya boss dimbe lao tant que aboyi yango te yo nzamba ko punir yo na oyo bozo ya nango parce que bozaki miti ya mabele tu bandoki bo bandaka bongo mike bo bandaka bongo tu bo komisi yango munene na monda mulili na bino allez eye ko yebana ke oh Karine ça na problème boy boko tout franchement en tout cas boko longa te parce que mutazalaka molongi nzambe mutaza molongi bino boza balongi te bino boza batu kaka simple lokola mutu nyonso alors botika na kombo ya muninga asepela muninga pe azwa bino bolobaki azwaka te siko nzambe apamboli ya pesi siko kimote ya mabe ya nini botika kimote ya mabe boza ba congolaise boza ba rwandais te en tout cas botika kimote ya mabe na kombo ya mwana muninga na kombo ya muninga. Parce que vous avez dit que Karine azo le cabino na vitesse moko donc azo ya na vitesse moko bo comprendre ngo to libi siko to sa ndeni to ke ko casser bo to ke ko lo ba boye oh famille ya dimbe la ba boye Karine oh famille ya ba sali boy na lobi na lina lo ba sus na lobi boy na yoki na kata ba life mabato so bazo lo ba nini. Oh, ezalaka te bakoki ko benga ye bongo teke ya ko leka oya ko zwa elamba boye bafuti deja mbongo wana eza lukuta po deja basi ba boye ye asala sembla bongo ke boss asi afuti deja mbongo ya kende ko zwa ezalaka te so bana mama tokende na ndenge calme na ndenge pe ya malembi biso nyonso totalaka ba réseaux sociaux mingi tozalaka na Europe. En tout cas, bato ebele na so comprendre te soki bazaka na Europe ango na yebi pété na yebi te. Vraiment po muta magasin batindela yo email na telefone na yo ke batindeli yo email il faut ça ndenge déjà ukota na magasin wana osi osomba lipapa obi osomba elamba basengi yo ke pesa email pesa kombo. Parce que ceux qui, peut-être, rival mosusu pardon, ceux qui biloko ekoti bako tindela yo na email po omona oleka na magasin. Mama, ezalaka bongo. Sikoyo, Karine Mokonzi na magasin ya Versace na kota te, na somba te siko bako tindela ye email na ndenge nini pe na magie ndenge nini bako benge pe ndenge nini soki ke nanu batindela ye email te soki pe nanu ke akota te na monoko boyoki bino moko azo koloba ke ye alataka ni ba Primark na ye Versace alataka bakabela ye atangaka bato oyo bakabela ye sikoyo soki akota na Versace te comment Versace akotindela ye email na yokaki bino bozo loba na ba life soit disant batama yeli sikoyo bozo loba ye muta kota na Versace te Versace akoyeba ye ndenge nini ke Karine Mokonzi numéro na yo yango tozwi yaka oya kopona elamba na magasin ya kopona sapato magasin est-ce que ezalaka bana mama atana ba commentaire boko koma
nakanisi bozana nga d'accord toza na Europe toyebi ezalaka kaka ke soki okoti place wana na bamagasin wana meme magasin ya bana kutu okende kosoma bilamba bazwaka ba-email na biso après bakobenga ke neti nga bana na ngai ya basi baanniversaire na bango baza na magasin na bango oyo banda bazalaki babebe bilamba na bano osombela bango donc chaque fois soki ke azokokisa une année anniversaire bakotindela nga déjà email balobi ke aza na anniversaire ifu jour na ye anniversaire neti eza lobi lelo batindeli nga email naleka na ye na magasin nakende kozwila ye cadeau na ye donc cadeau na bango donc ekoma bongo automatique donc chaque année nakendaka bongo sikoyo soki napesaka email te baotinanga ngo ndenge nini lobaki nga moko nabeti mpe katuka ndenge ezalaka nakesombela bana bilamba nde nakoti na sombi mais avant babenga yo avant batinda yo avant yo oyeba ke eloko asika ekoti eloko boye ekoti donc fu batinda lo email bana mama tozala bato tozala bazoba kaka te bakongole neti kaka bakon non toza bato tosala te kaka ke telema kaki nango wana balingaka ye te kaki nango wana azali mwana mabe kaki nango wana afingaka donc topendre ye kaka non te moko mpe botalaka non mwana mwasi yango wana asali na ye eloko te aye kokretien ye mpe mutu te aye kofinga mpe mutu na réseaux sociaux te azosala makambo ne mpe na ndenge na ye azobina na ye en tout cas botike pe na calme bosa sote ba problème oh boye oh evi boye poino boya ke evi puna donc evi soka sali mabe na ndenga nyonso ya afana ka wana kaka evi evi donc azondima yango kaka exemple bomoni yango na Jani te Jani abalobaki nazofandela kaka bana après asali nini akufi te awe ekomi eloko soki esimbi te moto na moto nsima nzela kende eza nango bongo parce que soki olobi ke nazokangama kaka cercueil ezalaka moto mais après ekokoma malili se ya mabele ezalaka molunge parce que soki olingi mpe okende se ya mabele olobaki yo moko moto olingi mais soki olingi yango te moto na moto zwa nzela kende kaki nasalaki nini asimbaki nzela na ye ake na ye nzambe mpe na mawa na ye apesi ye bosi dibimela siko bino botelemeli yesu bolingi nini yango kindoki na bino yango ezalaka ya ndenge nini maseke yango bobimaka ezalaka ya ndenge nini bobandaka bongo batindaka bino bongo na monde na bino yango botikaki motema mabe ko botikaki motema mabe en tout cas boye te non botika Karine asepela botika Karine a vivre lokola mutu nyonso azovivre soki eza ta na ye soki nzambe alobaki ezali ya ye eza ya ye ezali moma na ye eza ya ye yo mwasi mwana mwasi oyo Afrique du Sud soki olingaki bosi dibimbela alingaki yo te etali yo alingi Karine soki akoboya Karine na ndenge na bango mibale eza bino te na intervention na bino te parce que moto ayo kolakisa biso dibimbela na kati ya réseaux sociaux c'est Karine ye moko mpe moto ayo koloba si c'est bon ou pas pourquoi d'abord faux pourquoi ezala bien te kaka na Karine mpo anini bavi na bino moto ayebaka te ye moko apona vi na ye awa alors botika ye oh non, trop c'est trop bolekisi na mwana muninga asepela te boye po ani communauté ya motema mabe communauté ya bandoki bo changer non c'est trop bo changer azokipe bino kutu même pas o bozoloba azokipe bino te bolekisi boyoka pe soni ko pourquoi soni bozalaka nango te boyoka pe soni na otanga kombo ya mutu yeso otanga kombo na bino te boyoka pe soni c'est une relative de comme na suka en tout cas bo like bo partager bo tia ba commentaire malamu mpona Karine Mokonzi en tout cas boyoka soni tokozela na mundoka Karine Mokonzi ye moko ni na bino ni na mutu moko non na ye moko parce que bobanda bongo boza bandoki nzamba ko punir bino des générations parce que bolinga te bomona muninga asepela bolinga te bomona muninga abina bolinga te bomona muninga na esengo botika ye non en tout cas nakanisi na komi na suka na o na lobby franchement na lobby ya mutuya en tout cas botielanga ba cœur botielanga ba vue botielanga ba commentaire ya malamu pe na bato bazoloma mabe en tout cas
En tout cas, Nzambe alikuwa kolimbisa bino, Nzambe alimbisa bino na kimotea mabe. La baronne, mama ya Arieta, courage. Nzala kaka bongo, tête haute, mutu likolo. Kotala mutu te, ko bese pe mutu na sete. Simba c'est bon, Simba pete c'est bon le kanzela. Dimi bela tant que oyela ki biso ye ake aza mobali na yo. Aza pe ka mobali na yo. Alors banguna ono se ba banda ko tsasa ba mirmire, bazo mirmire na bango kuna etali bango Nzambe kokutana na bango. Voilà, ozana esengo na mama bina na yo, bina bango bakufa kuna. Bina na yo. Oh, Monico, trop c'est trop. En tout cas, la famille nazo koma na suka, vraiment bana mama, c'est trop. Merci nazo tika bino. On a ce vidéo na biso. En tout cas, bo partager, bo aimer, bo liker, bo s'abonner pe et ko sala biso bien makasi na Noela TV. Merci, merci la famille. C'est la baronne. Wana la baronne. En tout cas, nazo kata na ngai bana mama, nazo koma na suka. Merci la famille, merci, merci. Bye bye, bye bye la famille.